Voilà, merci beaucoup. Bana Congo bande ko bolanda biso monde entier balobi tozana kati ya Bruxelles. Le leza ouverture ya mama na biso Olga Kabelo. Olga Kabelo oazo o atekaka vraiment Kabelo ya original na monde na sirbino moko boyebi le leza ouverture to se déplacer communauté congolaise mobimba to se déplacer to ye awa total nano est-ce que sœur Olga Kabelo atekaka biloko ya original ou bien atekelaka biso biloko kaka oyo ba chinois bakosaka biso ndenge Bill Clinton ayemba mundele akosinga ye mutasala dendo. Alors tozoluka to contrôler mitu ya bandeko na biso ba congolaise oyo batutaka tolo total ba na ba photo ba image ba lata Kabelo ya mama Olga. Est-ce que ça la solo ya original bien ça ba Kabelo oyo basala kana nenga mafia lelo vraiment bokomona baser na biso ya Bruxelles parce que awa soki mutu oyo na rendez-vous ya lelo te bana Kinshasa oyo akomona ndeko na ye awa te lelo c'est que ndeko na poto azara sans impact c'est que mutu na ye etonda basili na poto alors bana basi ya propre oyo baswanyaka mutu na bango très bien bayaka bango nyo c'est pas Olga Kabelo tokozwa moko pour rendez-vous ya lelo eza oya ko manquer c'est que na pota vivara na sans impact to bandana sœur yakana no premièrement sœur bonjour Ken Piana Makizembe plutôt parle toujours se présenter na no bandeko bazolanda yo kombo nani awa toza wapi Comme on a Charlène Kembi, la king a 3 fois le feu. Donc, la king a 3 fois le feu. Ah oui, il avait ses beauté. Ok. Les lots, il pas Olga Kabelo, les ont ouverture. Donc, moi, signons ce au foyer au sol, tout. Donc, voilà, on a un chapeau parce que Kabelo, on a besoin. Et ça, il y a tricage, c'était que là, tu chapeau. Tout le monde a. Ok. Oh, tricage, papa. Oh, tricage, oh, ben non, donc, Kabelo, il y a original. Original, c'est un bon côté royauté. Alors, merci beaucoup. Tout le monde a basé msusu ya journaliste et ça la trahison. Moi c'est nini oyo ça la trahison na maramba Kabelo, trahison na mabala ebele kili. Biso tozana besoin ya bato baza fidèle, bato ba lobela masolo etali Kabelo ya mama Olga. En tout cas mama Olga na sepeli makasi. Bon le kamoko c'est na biso journaliste ye fa se présenter avant na présenter on a boy nanga représenter sœur bonjour. Bonjour papa. Bandeko bala ndo na fimbu et sa première fois au leka se présenter na avant na bando tout nos questions. Irène Masiando qui identité à Bundes, Irène Masiando qui TV. Toza chez Olga Mokonzara Bello. Papa ken tout na question non. Irène sango ya mama Olga Kabelo tambola vraiment mingi. Balobi enda teka ba Kabelo ya original awa na Europe. Est-ce que vous confirmez biso pena makambo balobaka si Olga Kabelo eza pena makambo ya solo? Eza makambo solo ya virginité. Olga Kabelo na sele publicité 4e année yango na sa publicité Olga Kabelo. Ndeto naza nango na mutu basalinga ngo siko na mutu na ngai. Oyo basali yango siko na mutu na ngai na komi basalinga ngo. Tala oyo bayaki ezaki prévu na lata yango. Oyo za molai makasi. Boya yango. Babi basi ya poto tozalia. Tozo penye mo na tiango pen. Na sebne keza original to bendi abeba te. Donc Olga Kabelo nzamba pambole boulot kitoko ba mama nya Europe to latela boya ebe tozana Jordan Congo 10 ya sala kama sekite soki a se déplacer ye ngape ken fimbu na ye awa to ana Congo 10 to anzo zape na fimbu alors ozo expliquer biso ke Kabelo oyo soki to lukiango Europe mobimba à part pa mama Olga to komona ngote bon mona na bino ya milai mais qualité babi Kabelo mo si foye bango na tisi au moni sko Olga ta différence na yango yo Olga mokonzi amoro na Europe ba mabo buka na te to la tela ndeti na film botala ba vrai chéri so bora habiter so bora masuwa Olga des fois te fimbu na fimbu boyebi ramuta vérité donc ndenga yebo se to kosa o potabiso abike batalo kuta boyebi za muta vérité donc azomona mo musa ndenge sa maseke bien sikozo expliquer biso batunyo so bateka ba Kabelo partout Europe
Donc il y a Olga oyo ezotekama na Bruxelles awa eleki bakabelo nyonso ya Europe. Papa, omoni nga fongo le sika oyo. Tozalai awa te. Boyebi année passée tozalai côté mosusu. Si to komi côté eloko esenga plaisir na kutina ba jeune fille ba 20 à 21 ba bazo yekola musala pa Olga. Donc boulot ekolise ke musala eza bien. Po eloko ezara mabe kenda musika te. Olga to vene ba mbule belé. Ah, so to tike to kesuwa. Vérité ya moko eh. Vérité za moko bomoni ba qualité ya kabelo na sepeli nango po na simba ngo bozo kata na te. Po misusu ba sala pena ba kabelo fabriqué par ba chinois osimbika suki boye ezokata na nango yango moko me botala awa bomoni botala nde suki ekendela botala donc Olga za mwana mwasi moko atekaka na koseke pina kibonzambe bokosa na te wa Yesu aza yango bomoni ezoke toujours liboso Olga kabelo kolobatela mamo pinza bobenga benga pe ba sero baza kuna poto okota na kati mefumo benga bango zana zwa bango na penyaka bango moko en tout cas c'est Pauline Lumumba RDC Monde c'est un Angel Muswahili Makizembe Congolais nyonso tu oyo fandaka na poto soko yaka awa te koma yo mwana mwasi oza na poto za salite boye olata kabela Olga kapona ni oza la salite ti na poto soko ye poto za mboka ya malili mboka batokaka te yo za salite ti awa baninga ba ye place kabelo elatamaka bebi sambongo na yo te mwa 200 €. Moi, 200 € sombi kabelo na moi 300 ça la kabelo. 500 papa. Oh, c'est campionnat. Oh 500 €. Oh 500. 500. Oh ba 200. OK. Ah 200 oh 500 € nde OK. Dans ndenge za boye ba soigna kango za pe na ba kisi nango pena ke no. Yo cezali ba kisi ezali donc biloko tu Olga Kabelo donc super. Merci. Si Talingi penza ba soigner les perruques ne bien. Oui, il faut seulement à s'informer pas ya Olga ye moko. Azan ba produit penza approprié pour non soukolango poso ke luka yo moko au risque ça mana koti na mboko na moni ba sebele suki solo. Ya solo wana. Suki solo adresse okutu ba yebite masolo pe ba yebite. O senga na ba congolaise nini o ba ya awa batu bazo critiquer bango ke baswanyaka suki te osenga bango nini. En tout cas, il faut to éviter biloko ya suki solo po ba papa balembi basolo basuki na biso. Po ezokimbi ebomsa mabala ebomsa mabala veut dire il faut vraiment bon luka Olga Mokonza Kabelo. Po pas Olga to yebi que qualité zali ayebi ko conseiller batu ko pesa batu leçon comment ko soit soin ya suki na yo ya perruque na yo po ebomelo libala te. Po imagine yo bando tiaka ka suki wana surtout batu ba plants. Yango biso to ko mikoloka ba perruque. Po so na longoli na roke na skoli mutu na ngana lali na papa ayoka ngana nsunga kitoko. Yo so za ba perruque so plants ngana linga place moza mta solo. Siko condition ya ba kabelo ya mama Olga eza na ba condition eza era tekela bino eza pe na mo ba kisi moko boya pesa kabino po bo soignaka yango ou bien ezalaka olatika jour ebebe olongoli. Déjà pour ceux qui a Olga et beba eza rare et beba kutu te talaka yake nda lukango na source ataka pe ba image na endi penza yake nda razueli biso pe ba suki wana bi talaka taneti ya boy et beba nonu te et puis pour na protéger ngo abomsela rabiso ba produit o eza approprié comme je venais de le dire ba produit wana o resomba pa na ye o sombe pa na ye do erobongiselo suki aroye biso pe comment utiliser cela aroye bisa yo puisque non qui boudi donc mambo ma bible dele donc en tout cas vraiment Olga to éviter quoi. Merci beaucoup Jordan Congo Dizi site ya munene kutana na fimbo featuring président Ansi Luzolo pe azawana nga vraiment na osenga mwana mwasi nyonso tu o yaki awa soki oboyi koleka awa po elongi no peut-être eza mabe nga bolimbisa nga po nakotambusa kamera nakoponga na yebi kabelo ya mama Olga atoza elongi mabe ndenge nini soki kaka olati yango obongi na yo mana osenga na yo lo ozokende Congo ozula maniki ata de kabelo memela ngala elo na sengo ka yango wana maniki na zole combien ozule de kabelo o memela elo na sengo maniki azolela mobali na ya uti obala mwasi mususu azolela pena makasi mobali
Yann. Ah, olobi. Vieux Yang Katuko sali manike wepoani. Osoli mabe vieux Yang. Manike taka to eba vieux Yang Katuku et pas manike de John. Bon moi ezate bo sombela manike pe Kabelo botindele peut-être raison c'est les libal. Te manike pas za mbongo na apesi vieux Yang na biso 3000 €. Apesi Yang 3000 €. Manike za mbongo na e manike de John ba bisu na yo yango. OK. Mutuna biso Zidane Fikula l'œil de l'au-delà Congo 10. Voilà. Bo sangana to luka mundele moko. Po star ye ba pesa kae. Yo za star nene to ke do ba za ko shinda. Baza shinda manike mais en tout cas Yann Baliena. Mbonga majabu ekeka boy sali Manique de John montre un vieux grand pesa ki o wano l'accès solobi récupérons pas Yang Gausa mabekoni Yang Katuko l'ingénieur immeuble à Souka Yang yo champion voilà alors tozo kota na kati bo mona bino moko ba mama na ba o ba lobate bo mona bino moko bango ndenge ba kozala na biso et ko sala biso toujours bien chez Olga Kabelo mokonzi ya Kabelo ndeko nanga mwasi oya pena poto Olga Kabelo ayambi yo asigné ce contrat abongisi fasi na yo mibali ya poto pe balingi yo obali pe mosali trahison totale mobali pe atali Kabelo ozalaki ola tolata ka sote mobali siko boyi yo longoli Kabelo ya mama Olga mobali aza obligé ya koboya yo mbala moko po Kabelo ya mama Olga soki ebongisi yo soko longoli obebi ya kobeba en tout cas tokota na kati mama Olga Kabelo en tout cas aweza référence à monene ya place moko ya business pose place oyo il faut la mwasi peno simbaka mbongo na poto nde eko permettre yo ozwi vraiment place oyo en tout cas merci beaucoup bandeko nyonso bolanda biso bozala toujours branché tokota na kati botala musala ndenge ezosalema ya Kabelo merci. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emeli alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana to vanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emeli asilesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Voilà tokoti déjà tokoti bomoni salon kitoko en tout cas bana poto bangenga rande boye obi ke ezosalanga vertige c'est pour la première fois na kuti pena bana basi ya poto basangani na salon bazobongisa basuki epa mama Olga Kabelo nzoka na poto ezalaka nde boye bana basi yango bazalaka nde kitoko boye en tout cas mama Olga Kabelo place oyo bana basi nyonso tu bayaka basanganaka kobongisa mitu ozotuna ndeko na yo te aya poto depuis aya poto nano mona image na ye na salon te eza kindoki ubi eza kindoki te en tout cas Zidane Congo 10 ken pia naza wana fimbu na fimbu toza wana tozo sala toujours masolo ya mama na so Olga. Mama bonjour. Eh bonjour papa. Kimieza
Oh, c'est bien. Bonjour papa. Oui, bonjour. Oh, c'est bien. Oui, très bien. Oui, très bien. Ah, on pas Olga Kabelo. Yo pe oye kaka basalo suki ou bien yo posaka client kaka oza de passage. Bon. Nasala na maman Olga. OK. Message ni opesa bato ba Holanda biso oyo peut-être bazora occasion peut-être ya koya ko bongsa mitu na bango te po ya na basi belé na poto suki ezaka salite depuis baya photo ya malonga moye basala eza te po mutu ko encadrer bango na masola suki azate. Conseil ni opesa bango tanke yoza moteki bakabelo kitoko. Ah, conseil zaka moko ba hésiter te hein. Ba hésiter te voilà salon ya bango en tout cas yango yo. Toteka nyonso ba mèche ba produit et puis voilà ande bomona. Ba hésiter te. OK. Donc ba hésiter te ba ya ebele hein. Ba ya ebele. Awa pena qualité ça. Qualité. Oui, qualité ba produit en tout cas. Oui, Olobi donc à la salon zaki na Bruxelles mais c'est au salon Olga Kabelo comme na Bruxelles. OK, merci. Namoni moi na JB pe azawa, na habite moi na JB moko azawa. Maman, ça va? Soraya ou bien Naomi. Naomi na habite musala nini osalaka awa na kati ya salon ya Olga Kabelo? Nazo sala caissière. Ah? Je fais la caisse. OK. Explication. Excusez. OK, alors Bana Congo, toujours continuer. Un petit message à tous les Congolais qui te suivent partout à travers le monde. Un petit message par rapport au salon. Vous devez vous coiffer ici parce que c'est très bien. Vous pouvez manger et en même temps vous coiffer. C'est très bien. OK. Merci beaucoup. Alors, tu continues à habiter. Bozana moi va client mi balé mi sato ate. Toko zwape. Ah? Maman ocho si sa sikoyo. Ah, maman communauté mutamokilité. Maman baluka ta moi boyko maman. Ça va? Ça va très bien papa. Donc quoi faut baselo awa pima? Ça ngaka siko awa. Chez Olga Kabelo, je sais pas seulement ici, ni par ailleurs. Na ba couleur ebele oyo zela na maman. Eza choix na yo, zela tala na boye. Eza choix na yo nde osengi basala yo boye ou bien eza maman Olga tali faso ozali nde balobi no ba beto mo ba mélange to moni lelo. Eza choix na ngai. Ngama na sengi boye. OK. Kotala ndengo bimi boye yo moko mitali na kitala tala esali ona onde. C'est un plaisir makasi moite. Na beka na linga zonka awaka. OK. Oza na soirée ou bien osali kaka? Na pa Olga. Na soirée te na pa na eka. Siko par mois celle ça suki awa combien de fois? Par mois. On les a ndako na bisoti. OK. Tu as tout le temps. D'abord tout le temps. Mais balobi pe bateki Kabelo baza ebele hein. Na kenda plan mususu te kapa Olga na esaka pa na ye. Différence nini eza oyo boyi na yo banyo ba oteka yo boyi na o bango yo omipesi ka pa mama Olga. Différence nini o trouver par Olga na batumsu bateka ba. Yaza na ba original ya ye basuke be baate. Oui, ya ye be baate. Et l'on dit les là que yaza na original. Et mon na tata on a tela mutu. Tala o mama zole kana awa. Basuki abiende ya ngoyo. Bongisa ya on like na like sabango. Datolo bandenge mama zape ko kalata aongenga ndenga za. Oui. On ne basuki abien. Mama, ndenge na amone lobo après quelques minutes na amono moto muso. Na jeune fille karaté ko ban karaté. Da yo pas alaika ndenge na moni wabo. Karaté. Na zeka bolumbu. Na bolumbu bonne na komi. Do mona ngata na leka ete En tout cas na découvrir secret moko za awa ya sika yango ebeba te ato sokolo ndeni ebeba te okobenda ondeno solime ba misusu soko teka na mai bota obimisa boy ekangi ba Gucci etie ba minu boy mama ti mwasi ya pasteur Tizo mama ti yaka na moni ope awa na maison ya Olga Kabelo yo pe awa kaka banda kala vraiment naza vraiment cliente na ye ya kala ya tongo donc
bakabelo nanga tout ya ye banda kala na banza ba 2014 hein 2014-2015 mais naza nango tina lelo ebebaka te oyo kutu oyo ezaki ata ba 3 ans 4 ans mais ta ndenge eza ndenge ya sika bongo bato oyo balobi na Londres nde basalo mpe na bakabelo ya solo eza nde na Londres bandimaka bino te yo message nini opesa bana na Londres oyo balobi bino bokotelema na bango te na makambo etali suki naseki nanu Olga nde fente awa nde vraiment bisika vraiment masolo mpenza evandi donc epa Olga soki te nayebi te mponga mo naza témoin na banda kala eza kaka bien so natia na mutu nanga mutu nyonso atelemaka tunaka osombi yango wapi awa nde makambo alors tozwaka dernier moto coiffeur yeyo nayebi te papa yaka excusez na moni yo nde okwafa bandeko na so basi ngai mdasimi mitu na bango on tuna mpe mwa question moke mpo mamo bamama bawabengo Moïse oza no pede te na ndenge ya mabe te parceke bino bato bosalaka makambo oyo mingi bozalaka bapede yango naloba yo oza no pede te eza normal otuna na yo eza normal otuna na yo mais réponse en est ce que convaincre yo nga nazela réponse te na APDT siko mosala ngo ekola ndeni biloko ya bana basi yo mwana mobali ozoswani ozolango na ndeni bon eza nango question ya ko compliqué c'est-à-dire eza kolinga eza ka kolinga liboso na naza de coiffeur homme naza travailler na sur mibali pendant presque des années mais après un certain moment je me suis dit pourquoi pas na sala pe ya basi parce que na basi bazana plus de créativité ya on na côté na basi mibali pe na sala on a voir basi ba création eza belé na côté na basi po sala pe moi mwasha siko yebisanga ko kota na bulu wana ya kosala bana basi ba style obanda ngo ndeni okola place bana basi baza ebele ou bien oyekola ki yango na mwantiki non pas du tout normalement natangela ngo penza à partir ya kin déjà zalaka kuna na kin na tanga ngo te tant on a awa na la formation pendant 3 ans ya coiffure naza diplômé na coiffure donc tellement monique so lingelo quoi ya passion pour nga ya ki passion na nga eza vocation na nga non na sala coiffure d'âme mais sans pourtant dans barre penser genre ka PD ou bien voilà comme dans sens voilà siko mondele nda tangisi yo bien mutu muni non eza mindele ana tanga mindele parce que na sala peso ya mindele donc telo bana poto apeza na mindele o batangisaka bato classe ndenge nini ya kobongisa mwana ba africaine ya basi soki si ezali ouais na sala 3 ans penza donc yaka koto olobi présence et dans la mindelo batang sama batu ndenga okoma ndoki obongo siko suki donc il y a tout quoi il y a tout donc aba wala action nyonso donc neti ya mwana mobali masala suki ya bana basi non mais yo mozo mona za pona oke tuni so za mpedula mais za mwana mobali masala tangela ngo chiki différence siko na moni na Kinshasa ezalaka po mwana mobali asala bana basi boye ezalaka mingi ba PD wana bapedo bamesana penana bana basi bachangeaka bilamba liboso na bango mwa bana mibalo balatisaka bana basi ba string yo mpe nayebi te soko banda vi yango mwa moke na Kinshasa mpo kozwa kaka bulo elekola meka mpe mwa eloko yango rien eloko te normalement lelo nde koma lokola ndenge na tendance wana netika bapede makoma sa suki mais ntango biso mpe tozala sa suki surtout miba biso tokata suki na ciseau bapene gilet batondese ye yango nsima to toyabi ya coiffeur mpenza ya solo tolinga mosala ngo avec passion na amour moko boye donc sans arrière pensée donc après wana nde ezalaka kaka kende tika na développer mayele pourquoi pas nasala nyonso mibale na koti nyonso ya basi mais sinon en tout cas côté wana pede tout ça non rien pesanga témoignage ata ya 2000 osali awa bademi tu nasali naza pe na mama nzinga mama zali awa mama mimi ye pe munasinga pe munasali ye yo ndo osali ye ka lelo si nga munasali ye mosusu nayebi te mama Irene yaka siko nabi apa soki obongisa ba pe ba manzaka mwa ba asili ya miso salaka no wana ndena na sali te wana te oto bangela rabino mama Irene pe na sali susuki na sali ka lelo lukawa ne ozomona mama bete na mona pasteur Denis Lesate ya ki habito banga mibalo ba arrangera ba basi soki po
bobeta ba mesinzo moi papa jise na biso tovene bambula ebele respect dérange bino ata eloko papa moko ayebi valeur à ba maman papa jise vraiment en tout cas black à part ayebi valeur à ba maman ayebi kopesa biso respect atiaka biso à l'aise en tout cas nzamba lola penza so na buka lokuta pinir ngana na litato la malamu pona ye siko ndenge Denis Lesi azo condamné bango ke bazara na mwa misapi balembisa yango makasi chana mwa bwe bakomisa misapi yango azaka misapi pete makasi simba mutoyo na lembela wapi nazaka makasi ngam na kuba boye na lembi kote nini te da Denis Lesi akosaki biso wana balobaka kaka batu bakeseni peut-être que ça mona mutu moko asala bongo mutu no sam kilazara amona ngo trop te soki trop me biso ananu te kambeko za pe trop me biso ne ekoma te c'est ça parce que Denis Lesi abi mama tina mwana mobali jamais wosimbe suki bongo na poto badorte batetaka biso bamama bagynécologue na biso bazalaka mibali tokendaka kuna na bazie mais eza misala na bango yozo encourage ya sala arabe ana encourage makasi mpe eza mosala na ye soki ezopesa un plus pourquoi pas mama na bija bongisa mutu na obongisa ete te sablaki na abanga so nalande miso Denis Lesi te sablaki eloko mona oloba omoni papa jise banda osalanga suki mpe banda kala batina ye mpe bien sûr tika liboko ne ezosimba yo boye calme mwasi pasteur aza na ye moto asalaka biso basuki banda kala elomo te ya mabe en tout cas vraiment tobanga eloko te aza ma motu mo vraiment bien papa jise so azosala motu suki omoni basuki vraiment otali bato bandimi baluli yo te mais batemana eza bela bato tout ça otuni ba mama yaka excuse osala mosala toboyi te ya lobi asimbaka bino bien makasi na kobongisa bino makambo nyonso ondima esalako diki te ya abongisako soki wa non abongisa on est normal non normal oui mais ça la goût oui parce que il me sale n'est bien na bien ça la goût à simba ko bien wana non ça la kanga bien parce que bongisa biso bien apa suki ya bongisa ko nini et l'autre ka mais il y a petit témoignage belé yo siko zo papa et l'autre ta pas suki oui ka suki oui OK merci beaucoup bomoni awe pa mama Olga Kabelo babongisa ra suki babongisa eloko mususu te parce que pasteur Denis Lesi habito ke bana ba basi oyo e ba mi balo babongisa ba basi suki mais jisa bongisa na e suki ya pamba en tout cas sali biso bien to c'est là maman Olga Kabelo ye moko era koya to su témoignage ya bandeko bazawa ebele mais na moni vie moko azana na pe excusez ye pe azo sala excusez c'est là excusez. Bonjour. Bonjour. Père Batou balanda biso bazolanda biso baza ebele. Papa aza quoi faire mais namoni aza na tendresse makasi. Isso. Père ça va? Ya lo bara portugais. Lo bara portugais. A quoi faire yimta obongisa biso ba mito. Ndengo sa boyende zo bongisa. Oui. Na sa coupe. Mais namoni ye moko atoboli bazolo boye kasi bangisa ote bangisa te naza l'assurance parce que naza pas maman Olga. OK donc maman Olga assurance eza makasi na makambo nyonso to eza makasi siko azosaloka suki ou bien bapel ki te arokata et puis na osala coupe moko boye. OK. Yani tasali papa. Mais est-ce que l'on sala mibali? Et ya basi. Bon, na confondre na jomo na tala na internet ya masaka bana basi makasi na kanisa ke zaye na bite koza yete bo. Te ezate. Ya masaka te. Papa, disse se você costuma amassar pessoa. Fazer massagem. Faço, sim, faço massagem. Quer massagem? Quer massagem? OK. E para mamar tudo OK. E olha eu cata suki lá. Uma massagem, quer? Massagem. Mais bino mo bobo na pré, neri na sala ngai. Bobo na pré neri na sala. OK. Merci beaucoup, merci. Toi c'est la maman Olga Moko. Oh, ça m'a soumou na même. Yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Koulapa. Yeah!
société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya boisson alcoolique lokola whisky, champagne, vin pe misusu bazali koteka boisson non alcoolisée lokola Coca, Fanta, Oza Mobimba. Ezwami awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyonso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Oza Mobimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution. Chez Luc Koulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Eukani. Sama toi. Voilà, nde boomona kaka lelo eza ouverture ya salon Olga Kabelo na Bruxelles. Donc dans peu de temps tozo kata banderole pour salon efongwama officiellement et désormais Olga Kabelo na Bruxelles dans Antoine la chasse na Interbec dans bobu kanate ozingo sala basuki ya kitoko donc Kabelo kiti so na ebisi bino ba prix Kabelo committee na 20 donc non. Ah, n'a évité son Alobani. Donc vraiment, c'est chaud. Donc, bah même Mindelo Ngosombela moi sinon Kabelo Awakaka. Donc voilà. Donc dans peu de temps, on va procéder au coupe. On va couper le banderole et puis voilà, cérémonie banda. Toi en hiver donc désormais à Bruxelles. Donc voilà. Avenue de la Chasse numéro 21 Etterbeck donc tout ça pembeni ya Matonge donc Matonge nzinga nzinga awa donc voilà. Tout dans la mois de la Mars babani. Tout dans la mois de Mars mais tala mois de Mars ndenge de ka Ken Piana. Omoni liputa. Les femmes fortes. Ken Piana mois de Mars apoto omoni liputa. Ah. Mais au monde na kini boy batu ba mena la ba Castel ba mbasi balango na jour à mois de la femme. Ah. Bien présidentiel. Voilà. Ken, moi la jibe wapi. Ah, ok. Comment on est Ken? Ah. Ken puis à la Makizembe. Donc voilà. Tozawa donc papa nyoso faut boire osombe la basi de basuki. Tous les papas. Salon Olga Zaini et comme à Bruxelles donc pembeni na bino. Tozara pembeni na Matonge. Je pense c'est la voiture c'est on a chaussée de Havre donc c'est 5 minutes on a Matonge. Donc tout est bon. Tozawa avec Isaac Awaz. Le anniversaire maman Natacha Ucho le capé kalaté so sommelier penini salabi. Habite toi la mois de la femme. Mali les ali bazonga kasiti. O déclaré Mali bazonga kasimboka. Tolinga qui poto photo supporter. Malili oh là là Seigneur. Ngana o kana matinga ça va. Bon voilà Ken Piana Makizembe aye uniquement. Ba fi yomo moni poto Ken. Donc doza bozwa moi deux plats même la manique. Mon azan ba choc so yene ba plante ça là bien. Maman
Você, oh você, aïe aïe aïe. Le big Gabriel. Donc voilà. Quand bien on comprend le temps mobile selon mon pao, il y a Kofi. Ngaba pexel ba on a tanga kombo te tika na profiter. Comment ken a mobile selon mon pao la mboko. Mama Maria. Mais on kokando tanga kombo te. Voilà. Ribazal. Malili. Singa. Naza singa luketo. Ah singa. Waza na singa luketo apesa atokata. Ba uluka singa. Yo kutwa ndela apesa kananda otema na mama. Sina nini mbatuana na sina balobi wana mwaidi batezo ngwa na voiture okay asalobi ata singa luketo azana ngapesa bakata Jessica da ma voisin lelo ba supporter zaka pona mukolo moko Quel moment basi kitoko bazawa sentira yo na mo sepel kana mwana jibea Lwai kwa Olga Kabelo banweza soka wale chunuba Lwai kwa Olga Kabelo banweza soka Makizembe Maman Olga Maman depuis 14 ans voilà oui en tout cas d'abord Bolimbisanga vraiment bandeko vraiment Bolimbisanga pardon vraiment pour Nathan vu que retard est ça par rapport à moi grève ça à Bruxelles donc ba tunnel et ça ya okangama pour to longa pas pour na longa pas na dendera au na zonga boye banzele ça ya okanga faut luka luka donc vraiment toujours retard par rapport à ça les ça samedi mais embouteillage ça qui vraiment makasi donc Bolimbisa donc raison ça embouteillage vraiment Bolimbisa vraiment et merci pour la patience bandeko nyoso bazawa vraiment que Dieu vous bénisse bandeko nyoso pe bazala qui déjà na moi Zambalola akanisela bino pour la considération que Dieu vous bénisse vraiment. Baloba kozama les mêmes batu bazelo depuis 14h oye 20h batu ba supporter kozela yo. Fidélité batu ba fandi kozelo oyo. Ça mali. Té ça depuis 14h té parce que ngamo na 14h na zakawa donc rectification parce que na longa kiawa na longa kiawa vers 17h donc rectification vraiment ça comme ça monter malamu donc ba bola me futaka papa ken bola me futaka et puis ça comme qui s'appelle ba tunyo so bayebi ba client na nyo so bayebi déjà na benga ba client té na benga ba ngo bandeko na parce que ba ça vraiment bandeko donc pour baser la boy c'est parce que to comment vraiment bandeko donc le moment comme ba client et comment plus côté famille maman le gars tu remarques que ça changer peu adresse c'est trop. Tu sais, moi, changer d'adresse, c'est trop. N'habiter adresse à Sika. Et là, on est à Sika, il y a une adresse à Sika.
Papa Ken eza ko changer adresse te mais to baki sin d'adresse papa Hans to baki sin d'adresse donc là na Denderat pour la bande ko nyos o ba yebi salon na Denderat eza toujours sur rendez-vous donc ça pour ça que Denderat c'était pour la bateau ya Lost bateau ya Ninov bateau ya Denderleau on est obligé à Bruxelles. Là, il faut sur rendez-vous. Mais pour la bande de cognos, c'est cadeau. Il faut aller à Bruxelles. Et ça, juste pour la faciliter. Pour la faciliter, bande de cognos, c'est pas Hans. Parce que papa on est là. Ah maman, Olga, ça n'a bien salon qui toko. Mais coco, mais ça passe pas flamand, surtout langue et tout. Donc parce que qu'on a ça néerlandais. Alors. Quand même, papa Ken, moninga sana pona bateau, il faut d'ailleurs rappeler ces bateaux. Donc local la bande de cognos so ba, mona qu'il faut Bruxelles, ya mona ça l'effort et par la grâce de Dieu, vraiment na zo comme ça nzambe makasi parce que papa je sais quoi faire, na habité sur Zawapi, je sais quoi faire la même magique, vraiment nzamba lola kanselaye. Parce que ça les 6 ans, il y a Luka, place dans Bruxelles et papa a un témoin à Yebi, tout ça vraiment les photos. Parce que normalement, tant que Olga Kabelou, maison faut à Bruxelles, mais ceux qui maison et font ramener le maman Irène Massandoki, et ça vie et ça raison ça a moko parce que ça qu'on trouver place dans Bruxelles, bah nous ça va dans Bruxelles, bah Yebi qu'on trouver place dans Bruxelles, c'est très compliqué papa Ken. Donc tu aussi place ça à Ngolo. Préciser pe bato toza pembe na matonge za place commerciale place au pena po ba peso place il faut ba considérer il faut ça na ba papier nyo surtout au grand complet na habité belge azui pena mukanda pessionné espace expliquer biso crédibilité ni nos aranangona na communauté ya ba belge en tout cas qu'on assurer na vie c'est très important. Déjà, nous sommes en Salara, ils ont déclaré, ils ont Denderat, ils ont toujours déclaré, donc c'est normal. Tant que nous sommes dans voie normale, belge, ils ont français, ils ont nani, ils ont africain, nous sommes confiance. C'est un peu ça. Différence, il y a Kabelo, on a Kabelo, pour na Londres, en tout cas, bangonde bazon di maote. Balobi Europe mobimbe ndimio mais bango balobi suki na bango o ete kama hakuna. Et ça, moi, l'icolo makasi. Mais quand on a expliqué, hein? Ouais, à Londres. Bon, on a dit que la polémique, si va benga mo konza Kabelou, c'est parce que ça vraiment mo konza Kabelou. Tant que le mo konza Kabelou, et ça j'ai été papa Ken. Donc mo konza Kabelou papa Ansa yebi, maman Irène Massandoki yebi, maman Fatou Miracle yebi, bande ko mingi. Maman Fatou Miracle moi. Maman Gisèle Matota yebi. Donc tant de baka mo konza Kabelou papa Zidane. Il a dit que ça vraiment mo konza Kabelou. Papa Zidane Congo 10. Voilà. Au moins ce problème est ça ni. Problème c'est que ngana ye koni Kabelou te mais otami déjà makamba Kabelou. C'est différent. On comprend donc on ça va polémique pas mutunyo ça le babongo là c'est Kabi Kabelou te papa. Une question par curiosité, na mona ina kati bana na biso ba jeune fille ya Mike Ebele. Eza bana bazoye ko la musala ou bien oza pe na possibilité ya koyekolisa bana po ba mama bazali na bana ebele hein tant so na ba vacances bazana eloko osala te ici ba ki pe kozwa formation mo bo vite fait. Merci Papa Zidane, que Dieu te bénisse, Congo 10. Donc déjà tous en a papa JC prof la même magique. Tant nos prof c'est à sa professeur. Et puis par la grâce de Dieu, na yo zasunde de konangai à sa brésilien, il y a Poso Pembe, yeyo, hein? Il y a sa professeur, à sa professeur na Brésil. Donc il y a sa brésilien penza, donc à sa professeur Yasuki. Donc bande konyo ça va la pose, il y a Basina Mibali, GT. Donc bande konyo ça va la pose ça ba na base de formation. À partir du mois prochain, toi Papa Zidane, merci pour la question. Parce que à partir du mois prochain, tout ça un programme et puis tu repères ça ngo bota lango papa Hans, bota lango papa maman Irène Massandok, bon on a un programme nabiso et même pas nanga moko na page nanga. En tout cas à partir du mois prochain, tout ça un programme il y a ba formation oui papa. To kota akatia, to continuer na kati. Mais il faut toyeba pe awa ba fio bolinga pe musique ribezapi. Ah ribezawa. Si quoi muta kate la biso ribazara bugome se fondé ou bien azara bon mukolo esika OK maman ogame to moni Fatou Miracle la kimi
Et ça au soliste. Non, Fatoumera Kakimité m'a vu contre temps, comme elle a kinga. Donc, elle a vraiment contre temps, c'est ce qui donc c'est la famille, Bon, s'il vous plaît, je pense que Batobele va réclamer moi Mali les Ali. Tu as procédé ce qu'on a cérémonie Nabiso comme prévu. Maman Olga Okatariban, tu fais moi champagne, tu sopi, na ndenge zalaka. Na ndenge te bako ba melate. Simande mela. On vote ya solo. Pour solo la ni mamba bako après comme maramebele biso to ba chrétien. Voilà, biso to ba chrétien. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake et y a une idéologie à sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya metolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière donc voilà, on va le faire comme ça. Mais binomo boyebi, désolé, tu sois bino comme moi 2 minutes. On voulait bien avant tout banamaramno surtout sambelara na l'homme de Dieu. Après tu continuer cérémonie na biso l'homme de Dieu à vous la merci mingi boye malamu nzamba pa mola bino nyonso. Amen. Olgaza mwana na nzambe nzamba salier grâce na mukuse po na malili na naloba boye. Olga banda bo mwana na ye azalaki déjà na mamisapi ya suki nazo se rappeler maman azali ko pexer même que tika suki tika bo mais yazo kende ka na suki donc ça par hasard te ça na trajectoire à moulai et puis eloko moko na remarqué na covid bate belé ba kufi bate belé ba société kangami mais na covid wana Olga Mokonza Kabelo amati. Donc nazo ningana lobake eza possible ceux qui ba isika o bat ba kufa ba misu pe ba bika pe ba kende liboso. Donc nzamba za lokumu komona ndeko na biso nenga zo kende liboso yango wana to ye awa pona koloba boye kende lisusu liboso. Lo sambo na biso ezaka ngaka na ensemble la te mais za bato nyonso baza awa tozoko s'associer po ete biso nyonso to lingio pe to lingio kende liboso. Yona mobali nona libota bino nso pamba maboke liboso. To sambeli na kombo ya Yesu nzambe ya Bible na kombo ya Yesu Masia. Tozo tika entrée ya esika oyo na maboko na yo. Bible lobi celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout-puissant. Zala mobateli tongo midi pe pokwa. Nzambe esika oyo to sengi pe to sambeli. Lola efongwama. Nkembo na yo eya. Mafuta na yo edemere na yo esika. Ba client ba mataba bakisama. Pe moto nyonso o akokota o esika apambolama. Na kombo ya Yesu. Makila na yo esopana ezipa entre pe mosala oyo. Tika Olga pe libota na ye bazala couvert na se ya protection divine na yo. Oya koya na moito na butu akokuta yete. Nzambe ya Lola sembola loboko na yo esika oto fongoli yango na kombo ya Yesu Masia. Bible lobi oboko fongola na mabele et fongwami pe na Lola. Esika o ezala béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Maman Olga, malembe mama.
Maman za na rapidité à Kotara. Bon voilà, maman Olga Arozo Katariba. Donc tu fongola ngonanza. Donc magamunyo c'est que libo. Maman, à vous l'antenne. Voilà. Maman, s'il vous plaît, applaudissez s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Sopa. Voilà. Voilà. Bon. Pesa papa, pesa copo, allez, bon, on peut rentrer au côté. Voilà. Tozo kontinue na biso awa sikoyo eba vers ezoya Maman Olga, alors na habité après ko katariba message ni important repesa bande konyo surtout bazolanda biso parce que toza balando partout à travers le monde. Est-ce que bakabelo na yo o bandote kaka sur place ou bien on a service en ligne pezali? Ah, merci papa Ken, en tout cas question malamu, question fa poser on banda pour la makelele. Vraiment bandeko, vente en ligne ils ont continué. Et la cité que porte fongoli na Bruxelles et puis tout ça na oya Dunderhout des ventes en ligne katani non. Biso boyebi papa sayebi, maman yere na yebi. Biso priorité eza vente en ligne. Tout ça la boutique maman Mimi makanele lo yebi. Tout ça la vente en ligne mais priorité eza pardon, tout ça na boutique. Mais priorité ça vente en ligne. Pourquoi priorité ça vente en ligne? Parce que dans la vente en ligne, on a la possibilité il y a que la mot qui mobile. Ça va pas mususu même bata Belgique, parce qu'on a tapé ça sur place, il y a déplacer par rapport à Misala, par rapport à temps. Mais vente en ligne, ils ont permettre bah somba biloko nyonso ba ça on a besoin. Et puis nouvelle à bien à partir de la semaine prochaine, si la biso paie ils ont banda. Donc c'est déjà bien. Alors maman Olga Kabelo bato bazolanda biso partout mutumso akosomba kabelo mais ayebi ndenge ya ko placer yango te ndenge ko utiliser pour efanda ye na mutu opesaka pe mwa cours moko boye et pas ba client na yo ou bien elekaka ndenge nini pona ba client o basomba kabelo na musika wana kutu na kanisi ndeko nanga sila bisalo on appelle bambote belé parce qu'il y a le bar toujours chez maman Olga avantage ye kuna so sombi perique après si on va mona cours ndenge olatela ndenge obombe la kabelo do sempe ça maman Irene on a yebi donc biso en tout cas déjà ils ont force là ils ont parmi il y a d'accord le bani maman Irene ils ont parmi il y a qualité là donc ça grâce à pour na otekate mais aussi pour na ko sungana na yebi nyon sauté mais to sungana kaka juste pour na ko laxake moi le cap Eric na lati coupe ya ka boité mais quand même na direct na laxa comment okoko misango boy c'est un peu ça. Maman Olga, nga pona sukisa pona roza pe question te otaki oleka pe na mwa ba polémique belé na ba réseaux sociaux. Non, ezana nenga mabete. Ozo asire biso nini awa pe tomoni ozongeli makambo no ya business. Ozo continuer kaka baranki na bato zalaki na bango ou bien olimbisi bango na bolingo nzambe o to sambe ya libanda.
déjà nalimbisa kala nga aza chrétienne papa Ken nakoza hypocrite te koloba ke nasepelaki na makambo elekaki no naza moto naza mai na makila pour dire que eza normal nayoka pasi eza normal nasilika parce que naza moto mais nzambe asalanga ngolu moko papa Ken nga azalaka mobali na nga témoin papa bianco napesi babizu mobali na aza azala ye azali les nets très bien yaka kasi boye te voilà baoloba mobali nanga témoin maman Gisèle Matota ko témoin maman Blanine Poutou maman Blanine Poutou c'est plus qu'une sœur pour moi ça fait plus de 20 ans de bani frère nanga ako témoin ça déjà tout le monde na kanda mukuse mais avantage nanga so na lalika ta na la mukaisili donc c'est na blimbi sakala et puis tout ça 2023 papa Ken mbula sika makambo sika donc c'est un peu ça c'est le zolo ba question ça nga parce que tout le monde qui ba plainte ezalaki na justice belge yona ser eleki na Karine Mokonzi o to ebike yepe aza parmi batu ope batiaki mwa implice ya promotion ya makambo etali kabelo ya mama Olga bokendaki mpe na justice ndenge olimbisi bato nyonso est-ce que okoloba un monde na bato nyonso baolanda biso Karine mpe moto na ye obomi yango papa Ken nalimbisa ekala mais problème eza nini justice eza important kokele pas justice pas mbila et pas justice et la cité que obomiye et la cité que osali mutu mabe au contraire papa Ken nga yebi koloba te bande ko nyonso balobaka mama Irene Maseno kikuti ye déjà mama Olga yebi koloba te donc nabi koloba te et bela malobozoloba dans le sens que maman Mimi Makandela yebi dans le sens que nabi ko sona te papa ansa yebi nabi ko sona te lokwa nabi ko sona te c'est tout à fait normal. En tout cas, voir on a mon qui a malamu, il fallait qu'on connaisse pas la justice. Il y en a pas mboka loi, c'est normal. Moni mboka loi, Belgique est en mboka loi. Donc tant problème est ça, il faut que n'en pas l'état. Balobin Zambé na likolo, na C Bibeko. Voilà. Donc c'est. On retire nos plaintes ignorent sur tout au loba. Papa Kenny n'a retiré plainte de mon côté et puis il a préféré to Catalisolo. Mais c'est que nous sommes dans notre tigre na biso comme bon merci beaucoup to continuer kaka. Papa Kenny na web solo komoko na auto le ba bien na auto le ba bien ko que pas justice et ça lui soumonter et ça péché donc et ça un problème. Présenter biso na nous o ezanini. Merci beaucoup. Présenter biso loko moko poto suki ça. Merci beaucoup. En tout cas, Bandeko, vite fait, papa Ken, c'est ça, et là, on a barré, c'est la maman Olga. Voilà, et là, on a barré, c'est la papa Zidane, Ndéango. Bandeko, vraiment. En tout cas, au moins, stick, Bandeko, on a barré toujours. Peine chauffante, nda stick. Pour bimana effet oyo boy. Ndeko moi si, so ça na stick té. On a la peine chauffée et ça impossible. Attends ça spécialiste en ndeni. Do bandeko o eza obligatoire. Boya osomba stick na bino, bo sombi na peine chaud. Ba koleza ba produit nyonso boluka ya ba kabelo nyonso. Papa Ken. Donc nyonso ça la ba wheel applicateur de cachou nyonso ezali chez Olga Mokonza kabelo. OK. Oza produit monsieur là ça. En tout cas, ma produit vraiment. Voilà, ma produit est belé, mais il y a important. Il y a important. Voilà, ça marque Nabiso Sika, papa Hans, maman Irene Masando qui oyebi, maman Minimi Makandele, papa Zidane oyebi. Yango yo. En tout cas, bandeko, dans ce conseil bino, bozangate, même inga, ba makienga na ba cosmétique, na ba maquillage nangai et ça très bien bandeko nyonso basaleli bayebi voilà chez Olga Kabelu avantage biso awa totiaka qualité papa Ken biso awa totiaka qualité et puis na salango na deux formats ya moke nango oui pourquoi to salango moke parce que peut-être ça okome masak ya moke na place o mema oyo okome mata oya moke et puis ba couleur ça vraiment ebelé et ça marque sika to relancer na 2023
endroit oyo ya maquillage avant ezala quitté et ça eloko asika toza na ba rouge à lèvres toza na ba highlight highlight botande eza kitoko makasi toza highlight en tout cas nyonso oyo kaka ezali ouais d'accord bon tozo tika yo mama Olga mais nalingi natuna produit wana olobaki ebomisaka poso ya moto ata ziki wana eza wapi? En tout cas, avantage yango wana kuna parce que olobaki oyo bongisa poso ya Denis Lesi si lelo Denis Lesi poso ebongi te déjà mais bandeko bazomona poso nanga moko non donc memelaki Denis Lesi parce que Denis Lesi abongi te nga asalaki te nasalaki te pardon madame Denis Lesi parce que oyaki Congo lobi oyo bongisa poso ya Denis Lesi abwaki on a bien émission mais poso ya Denis Lesi ebebi nde lisusu ya kobeba rectification en tout cas rectification papa Ken et puis elle vraiment trop dans les réseaux sociaux papa Denis Lesi nga yakendaki mpona bongisa poso na ye malheureusement pas malheureusement nakutaki déjà le traitement et nga Olga nga napesaki papa Denis Lesi aza na kufite na biseki papa le rôle dans traitement pas dermatologue c'est mieux au moins traitement dermatologue balanda ngo malembe alors continue na ngoti na suka kende na ngoti na suka so si nde rolukanga donc rectification pour bande connaissance ba finga na internet et belé bo finganga pour rien papa Denis Lesi ateka osala ba produit ya Olga Kabelte parce que papa Denis Lesi azalaki déjà na traitement mususu abana kolanda mais ya Olga Kabelte natuna nanu moi question moke Denis Lesi asengaki ba condition avant au traiter ou bien ezalaki nde nini po a négliger ba traitement na yo bon papa Denis Lesi a négligé ki ba traitement na ngate au contraire ngai nde vous n'appelez ça qui conseil na yebisa ki papa il faut aussi ça d'abord aussi ça traitement au sala ndesima okoya na traitement o ya biso parce que on mélanger tous les deux traitements te papa Ken mais toi qu'il paraît Denis Lesi asengaki aux conditions qu'il faut payer $5,000 avant asa elle va produire na yo pour akofula produit na ozoteka est-ce que ça bongo bien ça bongo te papa Denis Lesi atika ko sa makamba bongo te merci beaucoup donc bato tout bana ba cancer de peau ba ko benga yo o soigner bango sans problème na traiter cancer de peau te mais na traiter potion moko bato nyonso oyo basa ba bouton soko ba bouton ba tache n'importe quelle tache n'importe quel bouton en tout cas bandeko vraiment adresse à bien yango yo chez Olga Mokonza Kabelu en tout cas boso mona lishanga mo poso papa Ken yo mo mona donc pas de boutons pas de donc c'est un peu ça merci beaucoup soki bolandi vient na biso kofi a témoigner azalaka pe na ba bouton ebele mama Olga Kabelu nda silisa yango bobetela mama Olga maboko en tout cas merci beaucoup parce que ma solo sur les ebele mais ba client bazo zelo awa baleki ebele elo na ko bakisa en tout cas merci na bino nyonso na ko tanga kombo moko te vraiment que Dieu vous bénisse pour la nyonso vraiment que Dieu vous bénisse merci et puis il y a important nyonso bolukaka pona suki pona poso nyonso ya ziza ayebi donc nyonso papite vraiment que Dieu te bénisse maman Evanilde God bless you. En tout cas, nous sommes boluka chez Olga Kabelu okutango ya suki ya nini et puis papa Kenzo groupe ça une minute donc ou bien amona koloba donc bande konyo so bazana posa ya ba décoration ba gâteau bonde boso mona boye ozo ça fête na yo ozo ya posa ba salo ba gâteau ndenge boso mona ozo ya posa ba décorer salle de fête na yo bandeko adresse ça ka moko chez Evanilde bo benga ngata très gentil asa ba biloko très bien bon ça dessus c'est un peu ça merci beaucoup maman Olga Kabelu biso ndengo ya mbi biso boy to sala rappel na église to sambelaka pas prophète Emmanuel Dodi maman Olga malgré zoteka boy faut ba religion nini pe osambelaka pongai na sambelaka pas prophète Emmanuel Dodi ansi luzolo to zalaka naye papa Tizo to zalaka naye kuna mama Mati to zalaka naye yo osambelaka wapi voilà en tout cas bandeko en attendant pour attendre en même temps on kata gâteau parce que gâteau to sali yango poto lia
tozokata gâteau nga aza chrétienne papa ken naza chrétienne nasambelaka na Bruxelles naza chrétienne. bandimi ya prophète Emmanuel Dodi so boza boya bopo yo apesa tambote c'est metele mati boya apesa prophète Dodi mbote le kaka nayebi te bokoki kochoisir soti oyo soti oyo eza gâteau merci beaucoup. Alors namoni bandimi ya prophète Emmanuel Dodi mama yo mpo osambelaka na ministère des affranchis nasambela kuna komo nanga Aimé Bitenga prophète na biso pasteur Dodi prophète Dodi yo mpo osambelaka kuna nasambelaka kuna tolanda yango na nini na internet. Ok, merci beaucoup. Alors namoni mondimi mususu awa po tosenga pe batwa apa makambo tout osala tolandaka pe nzela nzambe esala biso bien. Namoni mondimi na biso mususu awa mama Jani prophète Emmanuel Dodi azolanda yo na habité yo poza Francis. Oui, ngape naza Francis, oui, naza mondimi ya pasteur Dodi. Oh là là. Oh là là. Alors, maman, prophète Emmanuel Dodi azolanda yo na habité. Professeur Emmanuel Dodi. Na lingio mingi mon papa, prophète, na lingio mingi. Biso bandimi no toza en Belgique. Nzambe no bena sala. Wabi lobby eza journée nini? Te na habité ça. Nouvelle ligne, clôture nouvelle ligne lobby. Te na habité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Ansi. En tout cas, tosuki wana bolandi mama Olga. Natamboli Europe mobimba, natamboli ba Hollande, natamboli ba Pays-Bas, natamboli ba Suisse. Namoni ba maison tout ba tekaka ba kabela ba chinois, mais awa pena na koti ya original. Mama type mondimi ya prophète non? Oh bien sûr, nga maman Mathilde naza en Belgique. Napesi le messager mbote belé vraiment. Yo pasambela na ministère des affranchis. Bandakala. Depuis kala vraiment. Oui. Différence ni les entre prophète Emmanuel Dodi na ba Denis Lesi ba mukuna. Wana azab mamo memi liloba. Ayeli biso vraiment lobiko na monde entier. Donc ye azab vraiment ndeye mususu. Et pas na maso komi kolanda ye okomona vraiment que non vie na échangé parce que ye po amema biso na lola. Azab lokola batu mususu te ba ye po ba sala lokola neti ba commerce na bango. Mais hier à sa bongote. Moni bagolwa basiliki babi pasteur mukuna depuis zule qui a fait azoko kobiki c'était tandis que sandali na yaka le même jour mbaso biki. Papa aza mamutu mususu. Bon et pas nanga na benga ke aza nzambe. Aza nzambe parce que et pas na ye eratakate. Donc et pas na ye ratakate. Osenga leki a faire nini? Alonga ne pas mukuna kende alanda place sanda bika ki ube osenga na leki a faire nini? Bon non pese ka conseil aya et pas papa. Akoma akutana na papa. Bon papa so ko kutana na ye obiki mbala moko. Merci beaucoup. Awa pe a Francis Moussa aza awa. Bonsoir papa. Bonsoir. Bato bazolanda yo ansi na habite bato bazolanda yo mais ka ko expliquer biso za mondimi munene pe ya ministère des affranchis. Naza pasteur dans le ministère des affranchis. Naza représenté le prophète Emmanuel Dodi na Bruxelles, Belgique. Et là, on a fait ba sœur na biso belé baza awa parce que toki kuna bato bazobika makasi awa na lobela makambo kabelo mais na suka photo suka sango na bonzambe ba golwa ebele bazo déranger nga awa babi leki ya leader na bango azobela makasi de pas kotia seka lobiko ezate yo etanki pasteur osenga faire ndini pona leki ne waze pas pasteur moko nazobika te. Bible lobby était Dieu a tenu compte à tant d'ignorance après si la motuno ce temps à se repentir. Ce que mon église a dit que nous ma maison marchait donc il s'engage vraiment à changer côté. À que nous comme un prophète pour que le prophète a bon de la ponaille à comment on a salut. Osasi penaso alongwe kuna so ake côté mso lobby ko libéra ya li ko combattre.
Merci beaucoup. Bofungola misu. Pasteur Mukuna. Nga aloba ngo na mema oncle na nga kuna. Ti oncle tika biso nga mona na nga guérison te na kati wana merci. Personne m'a conduit, au monde quel bien. Ailleurs, il y a Bateau là qui a donc il m'a envoyé que le bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.